soko kozongisa Kabila sima ngala kopesa maboko abengisi enano aye azongi mboka alaki lokolo ya liboso Félix abwaki kolakisa te etumba tokosala yango po te Kabila zonga sima bazongisile mokanda na ye tobelelisa omo Escadela passeport na ye Escadela azalaki comme 6 mois je crois Escadela atikalaki o baboyaki ya kota aye koya okomona ntango aye koya na kotambola tokopusanaka po makambo mosusu mpe oyo mpe mokonzi Katumbi asali mpo na kosunga songolo tokosunga boye nakoki koloba ngo aya te kasi na kotambola lelo aye komona te moto azalaka kandida na ye ntango bokabwana ekota ye na kandida commun lelo moto wana aza na nzela oyo bayokanaki te esengeli kozongisa Kabila nsima engo bate lelo oyo kati na bango lisolo yali malamu oyokaki moko ya bantoma na biso bakambi na biso kulutu nanga président Christian Mwando abite etamboleli ensemble kobanda lelo biso tokobetaka esu faci ata ebotu moko te esengeli tosunga ye po etumba yali nango yali makasi etumba yali lelo yali na 2023 te so boza yango na 2023 Kabila abeti bino mokato Kabila ebongi koliaka ye maleme tobanda ye na tongo po liboso te poko ekoka toza tosisi likambo na ye pokwa tokomosala nde likambo kongo nzela na biso na Félix yango wana mokonzi asi alobi yango président Christian Mwando akei atie mai na monoko te abi chez nous plus d'attaque contre Félix engo bate lelo oyo ensemble akopesa maboko na Félix engo bate kaka akopesa maboko po bato bakobanza te mpo na majorité ya sika majorité wana esama te la nouvelle ligne tracée oyo ngai naza kobenga banda kala te naza kobenga te alliance parallèle alors nazaki nayebisaki yo te ngai naza allié parallèle yango wana bakonzi baenterine yango discours officiel et ensemble pour la République nalingo tobando chuter nalingo tika yo te makambo yo eza koleka actuellement concernant problème ya ba signature oyo ike batu ya FCC baninga FCC ezaki menace ke tobimisa makambo ya accord entre Faci et na Kabila. Je crois que tout ça entre na cadre ya congrès yo ekoleka makambo signature wana ezanenge nini tosepeli na yango mingi ndenge Kabila na bato ne babimisi accord bango me bakoma oyangana biso te bite babimisi yango na ye moko Kabila ndenge yebisaki bato na ye te accord ezalaka Kabila akomi koyambola so moto akomi koyambola engo yambola wana ngoro balini kotubela confesser eloko ezangaki kaka moko wana kinga kati ezangaki kaka abe kiri po azwa tubela ya Kabila so moto akomi tubela engo bate pene suke komi pene ya lokola moto aza na liwa ya Chibau epa na biso baluba soko atubeli te akataka motema te esengeli atubela soko atubeli te akufa te yango wana Kabila bandi tubela nanu tubela esili te atubela nyonso tosepeli lelo abimisi accord engo olakisa motema mabe ya Kabila na Congo le destin d'une nation 100 millions d'habitants plus de 2 millions de kilomètres ozwa yango enfermer ça dans un accord opona kobate ya intérêt na yo personnel et privé okei lelo na Félix bato abito tika ya likambo Félix eza ya Congo te bani ata Félix na 2023 Kabila a signé so accord mosusu so pe na honorable Nembalemba so pe na Mukeba na ebite Congo ekomi lokola eloko moko bapesa Kabila na bakoko na ye abomba yango na sanduku na kingakati soko yabi tu veux une partie du Congo katikia kamata kende nango oh to pesa ye bokonzi bo pesa ye et vous t'inquiétez pas nan bien besoin que pas nan bino vous tenez ça de qui biso ba peuple bango moko bokenda ko sa ko na bino boye bisa kango nan tango bo sai boye bisa moto te siko boku boye bisa bato loko nkuku ekokufa na nkuku etali ba kongomani te wo na ko ba petala na biso te akore kufa Kabila bengise bato mampinga bakonya mampinga na mokonzi ya renseignement moko po bangisa ba kongomani na kati akor John Onumbi Tango Fort Defin Kayimbi na Kaleve tana la kisota akor ekufa John Onumbi balongola ye na mampinga ata ko ganga akuna ko bangisa moto te Defin Kayimbi akufa
Tango fort. Tango fort à la. Tango fort. Malamu tozela la mukakasi. Tango fort. Tango fort. Kabila yebi yango ba continuer sur mapinga ba yebi yango ala panda ete ya kusela Congo. Makambo so kusela moto na kombo songolo to Kabila esute. Kabila bosana. Kalev ye wana zaki âgé. Ba longoli âgé ya année avant date ye wana to komoye na balabala. Akomi manifestant ya PPD ba longola ye agent ya année. Engo bate bato wana bakenda na ko wana o Kabila ko bango wana mini. Basi bakenda ngo Kabila boso na ko wana. Kasi ya ko wana so Kabila banzaki te yango nde ekota te bato bapesa he babete maboko epesi biso ba robate que énième fois donc il ne respecte pas sa parole nako ya nolayo tu te regardes 5 minutes oui wana epesi biso détermination et l'action de Kabila veut continuer à considérer le Congo comme une propriété kanda etumbe makasi likolo ya ko wana na mission donc il prend le Congo pour un bien à lui. On revient en 5 minutes. Il y a Moïse Katumbi Chapwe. Oyo, boza mobilisé, boza rozelaye. Boza rozelaye, je crois c'est vendredi à 8h. Vendredi à 8h, l'aéroport Yangili. Un message, encouragement. Yango na koloba na etumba na ye ne na bete l'histoire etumba so abandi etumba ya Moïse o asai na kati ya kobomba na pona biso ba opposant tokolala. Na beti moi lisolo moi moke ndenga ko ya consultation c'est le couronnement de ces combats et tumba na nyonso o ya mi tumba mbeka mi bosana pona Congo yango alakisi yango na ndimi ko ya consultation pona kotia Félix Maboko kasi Félix était pona kotia Congo Maboko nde ba kongomani bana kisasa na yebisi bango bopesa ki biso ngambo bopesa ngambo ke ba ngambo na jongo simi ngambo wana consultation ya bino biso to ke consultation pona biso te biso ata bosoi na Fayulu ata bosoi na Katumbi soko ekomi pona kotia Kabila libanda boza bo moko po ye moto nguna ya Congo wa Congo yango mababino to yoki yango mabato sengi bilo bosai yango moko a mitano lo moto eza na balabala boka matani ye te bo mema ye pande ko na ye Félix baka so makambo ya Congo makambo ya consultation ngana bakiselo ko moko oyo bato tia monte matin puisque bazo mona lokola biso nde to ganga filme o moto swana soka zate bino pe bokozwa likambo te avanda na ye nalobi na yo biso baso tokoleka Congo kotika akotikaka kinga kati wana akokendaka nango te personne l'emportera au ciel akotikaka yango soko akoya te ekosala biso pasi avenir est quand même sombre actuellement turbulence wana aussi là na congrès to sai malamo pe sai malamo abandi yango na tongo avenir est sombre so makambo alengo esami na 2023 pe sa bandi yango na tongo to silisa yango po tozwa donc congrès wana ekobongisa via ba congolais na lobi na yo ekotia kimia eloko to nango ekotia kimia so to du kimia stabilité politique ndeto bando kotonga avec le FCC FCC ba kosila nanga na bakisa baza nano baza yo zela komona nanga bakisa moi eloko momi balé liboso to bi FCC baba ete ba kenda retraite te Kabila tala bi batata minene mikolo bongo 400 personnes o mesa bango China tongo na midi balia na pokwa pe na o mo appel na pokwa basali yo ki rebi kinyenga mwana wale la kaminga ngenge e comme na 19 bango so basali yo kinyenga biso na ndako biso ngongo to mela mwa kopo sombela bango so kopo Kabila tabi ata na zwa ki bila ba aussi sanga ba ke Jesus ba keite kasi eloko nene bisa ba kongomani tozaka pe bato ya bosolo biso bato fingi Félix Tongo Poka to bi pantin to lobi effet placebo et bon effet placebo c'est quoi comme ko beta Kabila mwa bibotu to ko yo pese maboko te biso linge be azabe bolema poto sekakaye mais pas ni bozo lingo ki ba bolingo yiba bango sa sikoyo eloko nena lo bango to biki biso Congo Kabila yaki na makanisi mabe ya komisa Congo loko ya Russie ya Vladimir Poutine na Medvedev Félix abo inzela wana ya Russie ya Poutine na Medvedev abo yango to ko tema boko te to le bate eza likambo na eza biso te boko na ko yiba ba député na banani ba yibi ba député boko na mbongo ebele boko mo yiba bato boko mo so na kati ya démocratie ekoza mbali boso tete majorité na kati ya mandat ekoya soko ekoya kuna pe lokwa bakamba on a programme politique te pas d'unité politique pas d'idéologie yoka bato kuna wapi na FCC yo ba kumisa moko na bango alobaka te sika un leader politique qui ne parle pas
Yo kolanda eboni po yo ba idée na été, oui makanisi na été. Bolanda Kabila ndé puisqu'il parle pas. Il n'a pas écrit. Bolanda bon enregistré ya wate boti. Kasi ya ba monité lokwa le bakate tanga lobika ka moko bo mboke. Kaka moko et la gizie. Dites seulement une parole. Siko tango yoka tango. Je ne vais pas guérir. Tango balobi ici bato bako bise. Ba ibisi Kabila, c'est pas bien les autres chefs d'État qui sont cités là. Ils seront pas d'accord. Ça les salit. Est-ce que Bazalaki? Bango bato batangi bango. Bato batangi bango. Nde bakomi ko yanga na yango e ali mawa. Est-ce que Bazalaki? Tunani Kabila ngana alaki. Tunani Kabila ngana alaki te. Mike Moukebaye, merci beaucoup. Oui, Loba Bakissa. Bato baye bakake te. Si nous soutenons aujourd'hui Félix, c'est le Congo que nous soutenons, et nous ne soutenons pas Félix pour qu'on se paye ça. Nous le soutenons en anticipation contre Kabila. Donc PCI makasi pour Kabila zonga simba. Pour Kabila me kesuko zonga te. En anticipation contre Kabila. Nartan le directeur de comment il y a un rêve, j'ai fait un rêve dream. Rêve voilà yo quand c'est se réaliser pas biso batomindo. Après quoi il peut azaki motomindo. Honorable papa Molière. Biso na bino bako na biso to sito to kei na biso. To su na loko en Congo te. To koli na pasi, to koi bako na pasi. Ayev Dream. Ayev Dream. C'est pour nos enfants. Ayev Dream. Nos enfants diront ça. Plutôt Ayev Cauchemar. Non, non. Nos enfants. Yango Tolobi. Ayev Cauchemar. Yango Toyebisi Kabila. Te. Ekoleka te. Pour Bana Biso. Bango. Ayev Dream. Ayev Dream na biso et pour na Bana Biso. Biso toi na monter en na Kabila te. Kabila c'est biso en mingi. Apomoni Congo ami tongeli mboko ya eko mona okinga kati eleki Congo na kitoko awa nzela ezate kuna nzela ekongela lokwa bapakoli bafuta montane biso awe lokote tokani yete ake gofana na kimia ake ofana kimia tika te atungisa soko ko tungisa biso na bomo na biso ngeno mako bozoki ne kuna te ala kelele bato na ye oye ba nzembo yo te bato pi à la kelele wana bato na ye oyo amesanisa bango bongo mpe na kati na bango nyonso balilikanisi moko te baza koyimayima. Kabila n'a pas d'avenir à proposer au FCC. Le dernier mot pour bato bakomomi tuna quand il avait dit qu'il ne va pas le conduire au suicide collectif, bato FCC ça c'est le début du suicide collectif, c'est ce qui a commencé là. Yango Moni et comme Kuna côté pas. Kabila n'a pas de projet politique à proposer à ses affiliés. Nous allons voir avec le congrès Mike Moukebaye un dernier mot pour votre président. Katumbi votre président. Chairman, bon, il est toujours gouverneur, gouv, puisque Moussala Sali, moi j'ai été témoin à Zakinaye. Bienvenue, mais il y en a nous. Message na bato bazolanda biso, message na chairman. Nazako tombele boye malamu na kisasa. Malamu pe malamu kola batela e. Moussala o akoya kosana na kisasa. Efuta Congo. E a Moussala ya solo. Na kati na biso eza tete toko kenda yango na agenda caché boye malamu bana kisasa basi batelemi na sina tie bango ngambo makala moto na moto ba kotele matoko ma bango ngamo ko na kozala na tongo na banza te kawa na ngai moni déjà aussi décoré mutuka na ba effigie ya gouf ngana bien toujours gouf yango na bina ye be liloba moko sikoyo. Dites seulement une parole. Yango na ya kosukisa nango Yambi Mike Moukebaye, Yambi na Moïse Katumbi Chapwe, on a le plus grand gouverneur au Congo Azwa, Bamoussou Bola qui s'appelle Oyabino, mais Oyaye, aussi tout le monde en et ça problème politique, mais des visus, et ça pas la démagogie, des visus. Un grand gouverneur. Babi fait ça, fait un engagement. Batangi accord Misato. Na ya no lombango. Allons-y. Accord ya Genève. Ngana sina tunaka motuna bato abi o fait ça ya il a trahi. Ngana tunaki qui a trahi ngana tunaki qui a trahi les premiers à Genève. Pona ebisa ka yote. Bato mi ba kanaka yoko pona ngana pona
Félix Aponi, Moninga Aponi était. Qui a trahi à Genève? Tant que vous cet engagement. Accord Yami Baye. Oh, accord Yanayobi. Babé n'a pas effacé éthique de conviction. Tata n'a pas combo na ye na pesa ndakisa Adolf Hitler. Ako bomaka batu. Natambo na kaka. Toyo kani na yo to kenenza moko yo sei mabe éthique de conviction ata mabe outi ate pas tata n'a na ko tika epé. Na tiki he. Ça c'est l'éthique de conviction. Yami Balé. Yami ça donna aussi ça. Oh babi kuna on est à côté. Ça, c'est la volonté d'un individu. D'abord, est-ce que ça existe? C'est ce que j'ai dit. Non, moi, j'ai. Ces documents-là. Je prends l'hypothèse. Il n'y a pas d'accord. C'est la volonté d'un individu. Vis-à-vis d'un autre individu? Non, non, non. Un individu appelé Joseph Kabila d'enfermer le destin de 100 millions de Congolais dans un bout de papier à son profit, au détriment du grand nombre. Ce n'est pas un accord. En quoi c'est un accord? Et le respect de la signature? Quelle signature? Oh, bah, vous allez me faire signer des choses contre mon peuple et vous vous attendez à ce que moi je reste là au garde à vous? Ah, tout à fait d'accord. Vous pensez? Oui, on marquait point. Et signature, sur le salut, le salut du peuple congolais. Si Kabila a eu accord, je dois dire à Kabila au jour d'aujourd'hui, alors il est naïf. Ça c'est un accord qui ne peut pas tenir. Kitoko, Kitoko, Mike Boukebaye, merci, Nandenge, Yomoko Ego lancé, la bienvenue. Et pas ya gouverneur, ya Katanga, bien ya gouverneur ya Katanga. Tous autres, ça se trouve, ya Zako Sala, Bamouyej, Bazako Sala, ya Bango, on les jugera après. Mais le plus grand gouverneur, ya Mbokanabiso Azwa, ya Flattery, ya Iloko Mokote, Moïse Katumbi, et Boana, Kouya, tout qu'on a Ruchunga, tout qu'on a Kongoya. Salomon, on veut on a tout le monde vendredi à 8h à l'aéroport. Vendredi 6 novembre. Le 6 novembre à l'aéroport d'Enjili. Je crois que c'était un aéroport municipal. Et c'est Bazako Ibaka Batu, Mbongo Naba Corona, ya Lokuta, Bozo Kosaka Batu, Pamba Pamba. Donc, chairman, bienvenue. Et Tozangate, Toza Nassima, il y a ces jours, Nayo, on a Kinshasa, chers téléspectateurs. Est-ce qu'on a fini, moto? À vous. Visionnaire. Homme d'action pour la peuple. Non à la dictature et à la résignation. Tango a telemelaki babomi ya mboka, bakoselaka ye makambo.